Je suis même en train de voir mon général qui est là. I can see the general. Beaucoup me disaient, pasteur, on s'est renseigné. Many used to tell me that, Pastor, we were Ceux qui financent tout ça, that many people given money for that. ce sont des anciens amis à toi. They are your pasteur Oyo Aroluka qui a détruit moninga na ye, c'est que azab ma vrai pasteur té. Pour un vrai pasteur, ce que yoki moninga na likambo, Aroluka qui obenda ye pembe bosola. Basa na saleté basola on a katanda. On est en famille. OK, obomi moninga na yo. OK, obeta en public, même devant la chair. Wa des asu qui bon de côté. Pour un vrai pasteur, azana pona komima ba fardeau ya baninga, ko couvrir puisque l'amour bolingo et couvrir la multitude ya mabe ebele. Tout ce que je veux moi, c'est que vous soyez prudents. That I want you to be watchful. On vous proposera de l'argent. They shall propose you money. La première chose qu'on vise, c'est la chute de Moïse Mbie. Yemo nazana ya zangi mabete. Yemo bazana ba mabe. Ou même que yebani même na batu. Pourquoi que même yemo azobalate? Ba fille belé na kati ya église wana. Yemo abimana ba wa fille belé na kati ya église yemo même ba longa bazem. Je sais qu'il y a une méchanceté contre moi. I know that there are wicked people working Mais ça ne va against pas me. toucher l'église. It doesn't come till church. Et là, pendant qu'on parle ici, And then as we talking, il y a presque tous nos chantres ici. we have many Nos singers in the church, pianistes, beaucoup de gens de those l'église playing piano, qui sont contactés. and they go in touch to them. Venez à telle chose, They tell them, come and do this. à telle organisation. Tell and come and do this. On and va this vous donner de organization. maisons. We shall give you On va vous homes. donner de voitures. We give you cars. Toutes ces personnes, les Teddy, les Trina, les Christian, les Émeraudes, toutes ces personnes, on appelle même leurs femmes. They call even their wives, telling them that. C'est ezali kamwa haine. Tant moninga a jui marché wana to a jui responsabilité wana et puis ça a haine. Puisque par rapport ya elo quand on débat bakanisi la gi ezandeng lelo ou epesi impacté. Le madjab et épaté même na Kisasa et épaté même na ba province. Et c'est loko même bazali même na idée na ngoté. Mais et tout ça c'est la haine. Toke malembe. Surtout aujourd'hui Mike Alambai, tu n'as pas passé à Moïse Mbie. Na leki muninga na mbongo. Moïse Mbie aleki. Comment on a le lenge Moïse Mbie a kosa ba ntembo azana église wa Kambaka. Est-ce que mutu lokola Moïse Mbie a ko envier Mike Kalambai? Moto na Nzambe. Moïse Mbie akuti mbongo papa na bango. Yiko bani. Akuti musala si basele de musala. Akuti musala de si basele de musala akuti église de si basele église de ko zoka relève. Et ça problème là haine. Ndenge mutakanisi la ki likambo ndeta majabu. Ndenge ekokoza il a peut-être ekoza eloko mo ekoza limité. Mais le majabu et paté ils ont même bana il y a 5 ans. Ils ont même bana 10 ans, bana 8 ans, 5 ans, 6 ans. Mais bi majabu. C'est non yo. Bon, Mike Kalamba sur sa l'écrit par rapport au monde qui a muté la bande ndenge zalaki. Que ndeko na yo a roluka abo mayote devant batou puisque Moïse Mbie a otol ba bloc on a bloc bana devant public devant cher devant église ba bloc mususu que eko sala que non eko peso choc moko be na mutema non kota que ko ndeko na ngai mais ba bloc abimisi wana et ça dia ko détruire dia vie mutu. Je confirme des boutiques et la moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre Kiko. Poudre Kiko. Non, quand la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était Ah, tout qui n'était. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange.
na quoi la même différence tango parce que le rangezo par coli boche fois de tenir sur oche va pas mouchard non c'est Non, long non, pas biso pour de ça à 48 heures. en tout cas ma qualité na moni hein et mwana mama kobukana te soki olingi olata kitoko mpe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo Boutique na yango okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta baparfum mpe biloko mosusu te po to ekiti na Kinshasa po mona biso ezali pasi te tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu to mpo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya chez Bissou TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozali ebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance na chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bandeko babolingo na pesi bino merci mingi. Na ndenge bondima kota la biso awa na chez Bissou Télévision netolbaka la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi pe na ba oyo balinga biso te biso to linga bino makasi parce que bota la biso. Merci na bana Mujimai Gemena Katakokombe Lubumbashi ba Kongo bandundu ndenge boko consommer biso. Merci na bana Mujimai nepe ba poni gouverneur oyo akoya kokamba province ya Kasai oriental azabongo moko trésor Mukadi et sengeli to soutenir yé parce que aye na ba initiative ya sika aye na makambo sika et puis tozi gouverneur oyo azana mayele et puis sagesse ya kotonga province na biso. Merci mingi na maman Emilie Setimainga Mosi Nzambe na orphelinat na ye ONG Vida na ndenge ko soutenir ba orphelin. Merci pe Naledi Mukadi, ma femme. Merci à mes enfants. Merci Nandeko Chris pour la prise de vue. Merci Nadinij Mosolo, Elias du côté réalisation et puis montage. Bandeko Babolingo. Tolembi ba actualité na mbokoyo. Batupe ba ko sa ba actualité et les bomba sa na Nzambe. Tolembi. Biso ban soto moya Guinée pasteur Moïse Mbiye. Mayalo baki sur Manjabu. Nini pasteur Moïse Mbiye ba ko wela na Mike Kalambai to yebite ba misusu ba lobi o ba ko wela mwasi ba misusu ba lobi te mwasi o botana pasteur Moïse Mbiye na Mike Kalambai ba nungu ebimi ebele tolandi Moïse Mbiye mayalobi concernant Majabu alobi ba bengaki ye ya boyaki na ye po abo alingate ba initier na mango etali Majabu etoni bakisi est-ce que Mike Kalambai na matali Majabu qui c'est la kati to koyeba on émission lelo to yoki pe que Mike Kalambai a sali crise na États-Unis. Est-ce que c'est vrai que Mike Kalambai a mis poison to koyeba on émission lelo bande ko balande na ko senga na bino vraiment mo za la scotcher parce que Maï comme mon émission lelo eko choqué bino na sala na émission mais ya lelo il a somme po ba pasteur ba komi ko yokisa soni makasi na peuple de Dieu to ko yebate to kimi na côté nini aussi ma boy pasteur asali pasteur ka yemo na bandimi pasteur yemo a ko senga a ko escroquer to ko yebate to ko kende wapi mon transmet la pression botte. Merci papa journaliste. Sangonine. Oui, qui m'a. Na bon son micro. Na beauté son et quantité bona boy. Voilà. Voilà. Babenga na comme nani? Oui, babenga na comme prophète mal à l'aise. Voilà. Yo tchaka ba mal à l'aise. Le prophète, mon général Kadiama, bah non bien mal à l'aise à l'époque. Na évité tchaka ba mal à l'aise na côté ni tu éviter moto na Nzambe. Ngana tchaka ba démon de mal à l'aise. Ah voilà, c'est ça le problème. Voilà, tu ébi que tout mona yopé. Il paraît que aux bras droite il y a Mike qui tope Moïse Mbiye, je ne sais pas. Mais l'autre yambio. Mais quand même sur le sambo, il y a un botoko dans la mozindo et émission lelo. Seigneur te recommandé moment entre tes mains aux Nzambe na biso pe batunyo surtout au bakolanda émission au bazala béni
bana décidé na kombo na Yesu. Amen. Amen. Moto na Nzambe. Toyoki banungu nungu ke sex tap ya Mike Kalambai ebimi. Pourquoi pas passer beaucoup cette chose? Bon, vraiment pasteur Oyo Aroluka qui a détruit moninga na ye, c'est que azab ma vrai pasteur té. Pour un vrai pasteur, ce que yoki moninga na likambo Aroluka qui obenda ye pembe bosola. Puisque les bassin de saleté basola on a katanda. On est en famille. Mais lorsque aujourd'hui likambo moninga na yo, OK, obomi moninga na yo. OK, obétiant en public, même devant la chair. On des assous qui bon de côté. On des assous bolingoté. On des assous aux assous musen nzambete. Pour un vrai pasteur, azana pona komima ba fardeau ya baninga, ko couvrir puisque l'amour bolingo et couvrir multitude ya mabe ebelé. Mettons yo komi ko bimisa mabe ya moninga libanda, on a vraiment aux assous vrai pasteur té. On assous musen nzambete. Donc Moïse mbi asali mabe lolenge alobi ba vérité sur Bajabu, alobi ba vérité sur Mike Kalambai et puis alobi que à la vidéo où Italie Mike ba sex tap Italie Mike Kalambai. Est-ce que alobi mabe topé asali malamu pour sauver ba vie ya bana Nzambe. Topé kondima ya peuple de Dieu. O ya asali mabe makas parce que yemo nazana ya zangi mabe te. Yemo pasana ba mabe. Ou même que yeba même na batu. Pourquoi que même yemo azo balate? Ba fille belé na kata église wana. Yemo abimana ba nga fille belé na kata église yemo même ba longa bazem. Mais là na beta déjà botaouné devant batu. OK lelo or que no bimisa bolumbu ya Mike devant public, devant batu nyo surtout. C'est pas normal à sali mabe. Mike pas sali mabe. Mabe na papa ani. Oh, yoki te wa sex tap ebimi ndeto yoki. Il paraît que Madjabou ezali lo mobo ya Nkoukou et puis hier pasteur Moïse mi ya boyaki ya ngopo abebisa à venir bana Nzambete. Mais Mike Kalamba ya ni maki okota na approfondir nani wana ilo ni Moïse mi asali ya mabe wana. Elo ko Moïse mi asali ya mabe makasi le problème que il fallait d'abord à négocier na muninga na. Le problème que monsieur le journaliste ezali kamwa haine. Tant muninga a joui marché wana to a joui responsabilité wana et puis ça a haine. Puisque par rapport ya elo ko onde ba kanisi la gi ezandeng le lo et puis impacté. Le Madjabou et épaté même na Kisasa et épaté même na ba province. Et c'est loko même même na idée na ngoté. Mais tout ça c'est la haine que par rapport que ndenge ya kanisi la gi eza ya ngoté. Ne le lo qui sali que non a détruit même muninga. Toke malembe. Surtout aujourd'hui Mike Kalambai, tu n'as pas passé Moïse Mbi. Na leki muninga na mbongo. Moïse Mbi ya leki. Comment na le lenge Moïse Mbi akosala ba nzembo azana église wa Kambaka. Est-ce que mutu lokola Moïse Mbi a envier Mike Kalambai? Moto na Nzambe. Moïse Mbi akuti mbongo papa na bango. Yiko bani. Akuti musala si basele de musala. Akuti musala de si basele de musala akuti église de si basele église de ko zoka relève. Ayo ko zoka relève. Mais quand là par rapport il y a vie sociale que Mike peut quand même que c'est quelqu'un on n'a pas moi pas béni. Ils ont bien monsieur Moutaro bimsango en public boité. Ils ont pas monsieur bazaba donc bazaba riche mais azo ça m'a ramené c'est bah Mike on a baba tout bazaba même béni par rapport à question que non à convier par rapport à Nine. Ils ont problème là il y a haine. Ndenge mutakanisi la ki likamwande ta Madjabou ndenge ekokoza il a peut-être ekoza eloko ekoza limité mais le Madjabou est pâté ils ont même bana il y a 5 ans ils ont même bana 10 ans bana 8 ans 5 ans 6 ans mais bi Madjabou donc Mike asali kaba musala que papa comme on a ba fouille nango ne le cœur de l'homme est tortué. Mais si quoi elo ni sali ka la crise Mike Kalamba ya sali crise pour na nini ni poussé à ça la crise né toko kana internet quoi ça la crise na niveau États-Unis ba monsieur pe barol ba que non eza vidéo akala mais monsieur ba ko confirmer biso que non eza vidéo ya lelo Mike Kalambai a ça la crise pour na nini c'est non yo bon Mike Kalambai sur ça la crise par rapport au monde qui a muté la bande ndenge zalaki
que ndeko na yo akoluka aboma yo te devant bato puisque Moïse Mbi autoluka babiloko na biloko bana devant public, devant chair, devant église babiloko mosusu ke ekosala ke non pe so choc moko boye na motema ino kotala ke oyo ndeko na ngai mais babiloko abimisi wana eza dia kodétruire dia vie ya moto. Je suis même en train de voir mon général qui est là. I can see the general. Beaucoup me disaient, pasteur, on s'est renseigné. Many used to tell me that, pastor, we were Ceux qui financent tout ça, that many people given money for that. Ce sont des anciens amis à toi. They are your former friends. Des personnes que tu connais. The person that you know well. Et quand je vérifiais, so when I tried to check, c'était des insultes. Was insults. Jusqu'à ce que mon avocat, le très regretté Tété Kaboué, qui est parti, m'a dit un jour, pasteur, il faut tout enregistrer, toutes les conversations. Told me to record whatever conversation that I had. J'avais pris le soin de tout mettre dans 5 flashs. And I used to put that in flash disk. 2 en Europe, 2 ici, 2 of un them chez in un Europe monsieur. and 1 to that man. Où il y avait tout. Ce que je dis, c'est of pas time, les histoires que j'invente, je I'm peux le telling prouver you à truth. tout moment. Et il y a eu de combats et de combats et de combats et de combats. I faced battles and battles. Et à un moment, je pense l'année passée, And I think that last year, un jour, je trouvais une de jeunes filles qui travaille au son ici à l'église. I met one young woman working in our sons in church. Un soir, j'étais avec toi, Christian. I was with you, Christian, I remember. En train de pleurer ici. I was crying here. Les agents de la sécurité récupèrent la fille. So security came and went to get the C'était après un culte de jeudi, je pense. It was on Thursday, I hope. Non, j'étais en route. She said that I was coming. Il y a des gens qui m'ont enlevé. People qui sont allés avec moi et qui m'ont dit, quitte la cité Bethel, they told me that Cité Bethel, viens travailler dans la musique, dans telle chose. They said, come and work with us and leave Cité Bethel, please. Si tu ne fais pas ça, if you can't do it, on va continuer à vous maltraiter. We shall do our best to mistreat you. J'avais pris ça pour une blague. I thought it was a Et j'avais fait quoi? Qu'est-ce que j'avais fait à la fille? I did what exactly? Dis-le. J'avais chassé. À lui, vérité, tu as aussi. Non, bah, bloc Moïse Mbi à Otoloba, c'est du mensonge. Vous pouvez me dire des mensonges. Vous pouvez le peuple de Dieu, que non, Moïse Mbi à lobby, et un mensonge, à Kossi sur frère Mike Kalambay. Bon, et là, bloc lorsque NC côté déjà dans mon thème, on t'a Luka, abimisa, support ou même qui a habitation dans le lobby, mais en réalité, ce qu'on a dit, c'est 100% vérité dans la qualité. Mais comment on a les lois dire au propos Moïse Mbi à lobby na cher? Parce que après si Elora Liboso, il a des vidéos concernant Mike Kalambay. Ma vidéo ni nyango oyo Mike Kalambay a koki ko sala pour être pasteur Moïse Mbi neto koyoka que asa na vidéo c'est ngi na balancer. C'est là yo banalise ni wa vidéo ko sala le lengni ba yo imaginer nini par rapport à dire pasteur Moïse Mbi. Par rapport à dire il y a pasteur Moïse Mbi à pasteur quel que soit ndenge ya lobby ke yi azana ba vidéo ana ba preuve tu dis ba preuve vont sur za nini a dénoncer ka c'est ba preuve comme ça public et mona et ba keno ba preuve za ki ndonde yango pour nga ko yeba ke to kotala ko mona keno na bi ke ba vrai ami mais par rapport il y a kota ou ya majab ni eluki est séparé et panza. Est-ce que c'est vrai que ba weli moi aussi? Bon quand la moitié, c'est vraiment compliqué. Ils ont un bloc au monde ND continue pour l'invitation. Apparemment, on remet Italie N trop. N, quand vous parlez de N, la N, il y a un N contre Moninga. Pasteur Moïse Mbi, il y a un N contre Pasteur Mike Kalambay. Parce que les deux pasteurs vont vivre mieux. Quand il y a qui pas Pasteur Moïse Mbi, a rejeté en haut, Mike Kalambay a joué, le lot est magia boy ko liboso. Donc il paraît que banda peut être mususu oyo pasteur Moïse Mbi azana ngo, eza mutu ya magia munda sombaki.
sikoyo mpe tomoni Mike Kalambai évolution ya majabu ekoke liboso akolia mbongo na ndenge esengeli mais sikoyo motema mabe ekouta epa passer ya Moïse Mbiye na lolenge nini bato bakolanda yo badima yeba vérité. C'est quoi en fait le problème? Mutu mosu na vie alingaka te ke moninga a avancé. Lorsque moni ke non Chic Mukadi asali loko esimbi peut-être nga na pensa ki ke ekoyi ko échouer loko le simbi fona sani na bomango na bundisango donc okoluka obundisa soko ngo esani elali donc okomi mbala moko serviteur à Nzambe to comme serviteur ya Satan pour Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire et dérober donc okomi dia koluka ko détruire dia ko casser to service Nzambe te c'est que tu commences servir 2 mètres. Mais comment le bino un pasteur au diable à côté 4 nabino amico pantabino le lobo semble la rato bo semble la parce que on n'arrive pas à comprendre comment expliquer c'est Nzambe diable à côté 4 nabango et puis diable a réussir quoi utiliser bango et le diable à côté minga bassin Nzambe ba kombi matérialisme donc problème il y a ba matériel de économique luka na ba influence économique luka ko bomba batu puisque tant au comme dia trop matérialiste c'est que bon Nzambe za les sociétés oza suna bon Nzambe te bon Nzambe ba tata na biso ba musée dina bala bazaki dango kala les a sauté na batu ba commis soit fait d'argent ba commis soit fait donc ba commis trop matérialiste. C'est pour cela aux hommes qui commis qu'on a poussé ba kimité ma be moko envers batu donc t'as capable il y a ça la paix on déconne ma be t'as capable il y a qu'on capable qu'on détruire déconne c'est ça. Objectif il y a pas selon yo objectif il y a pasteur Moïse Mbiye zani pene ya Mike Kalambai kako détruire to en ne otoloba bon comme on a déjà que mutu tanga zo luka déjà échec na yo shit na yo donc t'as dit shit na yo c'est que c'est quelqu'un oh déjà qui a dans la mission va penser monsieur ma be vers yo donc t'as dit que na dans la preuve na ba flash ce qui n'a té yango bomona bon ozoluka ko soutenir mutu a avancer tout mutu a faire reculer ils ont ce malamté yo allez prophète toi allez homme de Dieu par rapport à Maïnion surtout nous aussi intervenir c'est comme si au cause par ya Mike Kalambai toi ebité vous allez ndeko ya Mike Kalambai vous allez be pasteur toi comprendre té dans la prophète Nzamba révélé ba problème tout ce qui s'est passé Nzamba tal singa ba biloko o ezo luka ke mutu moko ne akota mabele eza normalité baza ba frère entre les deux frères ba se répandre donc ba yokana ba s'arranger dans le miable ba continuer course normale puisque ba biloko oyo ezoluka ko pousser déjà que batu que na mabe déjà écouta. Voilà message ni le peuple de Dieu oyo ba yokayo concernant problème vous allez entre pasteur Moïse Mbiye na Mike Kalambai en tant que prophète lisuni maram oyo monina na lisuni topé l'expérience aux anango ni oko na peuple de Dieu oyo babungisi ko ni ma peut-être na ko bunga ya pasteur Mike na ko bunga pasteur Moïse Mbiye message dans le peuple Nzambe que bobungisa ko ndima na binoté makambo eso s'est passé toi badia que to komina ta ya suka Bible dit que dans mokolo ya suka to ko monda makambo ya makambo to komi ko vivre donc makambo to komi ko vivre ezab moyembi moko ayembi j'ai cherché l'église je l'ai trouvé dans le monde je l'ai trouvé dans l'église donc olingo ezal suscité entre basen Nzambe na basen Nzambe mais lokola yoza mwana Nzambe ozolanda biso et là on a aussi un autre bouche à condimana oté puisque nganza ba révéla ki ngai makambo ezoluka ke mutu moko akota mabele mais poto sambela ke makambo ke to perdre mutu moko tina kati na bango to prier to la inu l'union fait la force so to za uni mu PPO ekoleka pe to ko liboso kuna ke ba s'arranger ki bien ekoti la lingo pe sa message na pasteur Moïse Mbiye au la caméra au loba na pasteur Moïse Mbiye un mot en tant que prophète et puis tant aussi pasteur Moïse Mbiye qu'est-ce qu'on a Mike Kalambai na union sur écoleka et là on a ko loba na pasteur Moïse Mbiye que mon pépé oyo
et qu'on met ma bino na échec moko ya makasi pe et qu'on luka même que et bouger même communauté na yo pe qu'on luka et panza communauté non nzamba tali singa na moni bato ba pasteur ba bimi ba kesa ba église na bango ba bimi que donc ba moni que non yo koki ko diriger bonté na kati ya communauté les avant moko yé et bouger communauté aux autres diriger ya Bethel donc faut beaucoup prier pe on luka oyé ba que problème oyo au juste niveau ni ezo kendele niveau ezo kendele ezo ke niveau tek et tombe la ministère na yo mais ezo ke niveau ka epandane communauté puisque na lali na moni communauté et panzani makas donc faut beaucoup prier en plus dans un man pasteur Mike Kalambai nzamba ebisingai mon PPO est en normalité c'est un combat en plus après va oyo na moni nzamba fongolo su nzamba tombolo su makas c'est un combat un gagnant ne se lâche jamais donc c'est un combat ba combattre kaka muto dans les loko nzambe so dans les loko nzambe te ba obungiso te so mon bitumwe comme makas ba problème et se multiplier sur plus sachez très bien que tu as la grâce de Dieu tu as quelque chose de la part de Dieu c'est pour cela que au comme vivre bitumba au comme kokomela yo mais nzamba ebisinga kobanga te nzamba obundela na moni mpepe oyo yaki po be mona liwa mais nzamba talisinga nzamba épargne yango okufa te nzamba zana. Voilà, peuple de Dieu va retenir ni na maïnion sur le bina émission lelo va retenir ni et puis etonga na yo na otika yo quelques minutes ngana aussi là na yo na plateau na otika le plateau comme ça au conscientiser peuple de Dieu na moi thème na maïnion so koloba simonanga. Voilà, mesdames messieurs ngana tikibino na pesi merci mingi na ndeko Chris pour la prise de vue. Merci na Nij Mosolo Eli et va continuer sur sa réalisation. Merci à maman Émilie Setemaïnga Mwasine Zambé. Merci à ma femme Lydie Moukadi. Merci à notre sponsor Jésus-Christ. Entre-temps, mesdames, messieurs, na Tikibino, na prophète Malalaise, Yende a retiré na plateau. Bon, maman, le balabino. Merci Nzamba Pambolayo. Message n'angina bisa peuple ya Nzambe ke ane oyo Nzamba dans makambo ya minene pe ya kosala na bana na ye que c'est-à-dire que Nzamba sengi mutunyo surtout place aux ali atelema na prière pour na kosambela parce que vent oyo eye pour ekitsa kondima ya batu pe vent oyo eye pour détruire ba vie ya batu. Donc ceux qui comprendre vent oyote bana peuple nzambe belé et kobunga satana aluki abeta na ba na abeta na oyo baza banzeta mobesu c'est-à-dire que basali la nzambe satana comme que tout ça bango mitu de façon que baluka ba panzana donc satana koluka apanza batu de façon que azwa accès à kota na gina yebisa yo eloko moko que mutangu msa kondimate la carte de la Bible est avec la moi moko atanga makila pendant 12 ans. Bible elle avait dépensé tout wazaki dans ma boko nae. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ a zoleka Bible lobi ake asimba kaka elamba ya Yesu parce que asala ki foi kondima na yo et ko pousser yo olonga ba combat nyonso kondima na et ko pousser yo olonga ba difficulté nyonso oyo ko se présenter liboso na yo ba combat nyonso oyo ko se présenter liboso na yo par rapport au tojomona entre pasteur Moïse entre pasteur Mike ce sont des choses au diable bazoluka ko kitisa kondima ya peuple ya Nzambe mais yo nyonso yo moi na Nzambe nyonso partout aux ali ko perdre kondima noté quel que soit ma difficulté, quelle que soit ma tempête, quel que soit comment, gardez foi là yo. À partir qu'on dit maintenant et qu'on pousse yo que comme un objectif, il y a ma cambo yo, ozoluka nzambe. Ozoluka nzamba salela yo, ozoluka ke nzamba telema akota bitumba na yo. Bible bi mona moi sona tant à dépenser mieux sans alaki nango na maboko minganga. Mais lorsqu'on dit que yeso azoleka, aseleka kondima. Si tu as la foi pour surmonter ba combat nyos. Si tu as la foi, nzamba ko longisho na dossier wana. Mikanda e kangama des années ba benga côté nzamba opeso. Si tu as la foi, ba difficulté ozo le kanango na kata vie na yo nzamba surmonter yango. Si tu as la foi, makambo ozo sala ou ozo simba te nzamba otalo boko e simba. Si tu as la foi, ba difficulté nyos telemi na santé na yo nzamba opeso victoire. Si tu as la foi parce que kondima e benda ka makambo minene
kondima epusaka biso tolonga satana kondima epusaka biso tolonga ba montagne o etelemi liboso na biso kondima epusaka biso tozwa victoire nazolobela mwasi moko azolandanga pe nazolobela mobile moko azolandelanga mobile moko azolandanga quel que soit ba combat quel que soit ba difficulté mais si tu as la foi okolonga situation oza liboso na quel que soit problème oza nango benga ngai na plus 240 plus 243 89 911 17 64 quel que soit problème ozo tungisa yo benga ngai na plus 243 89 911 17 64 Bible lobi mwana mwasi o aseleka foi mwana mwasi aseleka kondima Bible lobi que malgré loi et tamaki kakoki ko poussa na pembeni ya batute malgré loi bataki akoko koma pembeni na batute mais Bible lobi asaleli kondima na ye loi ni batana vie na yo loi ni batana libotano loi ni batana bana na yo loi ni batana musala na yo loi ni batana na libota na yo mais Bible lobi mona mo asaleli kondima alors ceux qui n'a que kuta na faire na Yesu bat ba ko lapidenga bat ba ko bomanga habiter na simba kaka elamba Yesu na simba ke elamba Yesu l'autre simba elamba Yesu Bible bi makila e katani makile katani sale la kondima na yo okolonga bitumbe zali sale la kondima na yo nzamba opeso victoire benga na plus 243 89 911 17 64 89 911 17 89 911 17 64 Bible lobi moi si o saleli kondima a simbe lamba Yesu directement Bible lobi Jésus a senti nguya mo ebimikati na ye atuni qui m'a touché na ngongo zolanda ngai na ligi Yesu atuna qui m'a touché Yesu tuna motuna na ebite Yesu soko ko tuna motuna pa mobali moko na ebite Yesu ko tuna motuna pa mwasi moko qui m'a touché nazomona mwasi moko azolela makabali ba lesimba te namona mwasi moko azolela pona santé banda bandi ko bela cancer wana cancer alibele changement ezate nazomona mwasi moko azolela kimezate na libala na ye banda mobala kimaye akenda tisiko nazomona mobali moko azolela namona mwasi moko azolela bando kende Europe bando kende Amérique bando kende Asie ozwaka mukanda te ozwaka musala te même misala mike ezoya te na ligi Yesu atuna mutuna qui m'a touché benganga na 80 benganga na plus 243 89 911 17 64 na ko sambela pona yo pe na ko pesa oli sakoli nazomona mwasi moko azolela nazomona mwasi moko azotungisama kimezate makambo esimba te salaire là est bloqué ça fait déjà 3 mois ça fait déjà 6 mois bon les les caté avoir la foi Bible lobi Yesu a sentir nguye bimi atuni qui m'a touché problème ni ozo tungisa yo problème ni c'est lequel yo makamno ozo mona keno omi boma ezana mutu muso ozo nanga ozo mi bakeno omi boma ba facture eleki ban rien ne marche makameza ezo simba te makameza to sate bitumba likola bitumba nyoso sala esimba te ko perdre kondima na yote kondima tindika kamutu apusa na pembena makambo minene sela kondima lokola mwasi oyo mwasi makila ezotanga atambole maboko ba minganga atekwa ko teka même ko okika Yesu na memelo Yesu na memelo Jésus-Christ de Nazareth o chanzaka ba vie ya batu o chanzaka ba citation batu o ya chanzaka ba mabota ya batu nga olo nazote o Yesu akutinanga na barabara lokola fazer mais Yesu alokotanga lelo ngo nazote o Yesu mokilebwa kaka ngai ngo nazote o Yesu nalalaka na barabara ngo nazote o Yesu natambolaka makolo ngo nazote o Yesu nazangaka ndako ngo nazote o Yesu nazangaka eloka kolia même ko nakutana na Yesu na yoka Yesu na ndima Yesu na sela kondima lelo Yesu a changé vie nanga na sela kondima quel que soit problème les autres ngisa yo quel que soit les cas déranger vina yo ko hésiter te benga biso na plus 243 89 911 17 64 na ko sambela pono pe na ko sakola pona yo okomona loboko na Nzambe okotato la Nzambe pe komona makam eko changer ko bungisa kondima na yo te kondimezeli loko moko clé na vie ya mwana na Nzambe
kondimiser loko moko oza base na vie moi na Nzambe. Quel que soit ma combat na yo, quelle que soit ma difficulté na yo, quelle que soit situation zo les canons na katanda kuna yo. N'engagez ce que Jésus-Christ n'a pas changé. Yesu a changé. Yesu ba onyo so bandimela ye, ba onyo so tu ba pesa ba mo le ba pa na ye. Yesu a changé ba histoire na bango. Même après mission bengangai na osambela pona yo na osakola pono quelle que soit difficulté aux anango quel que soit problème aux anango ko hésiter te pesa sujet na yo to kosambela pona yo pe okomona loboko ya Nzambe tika Nzambe apambola biso. Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre à Kiko. Poudre Kiko. Non, quand la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Ah, les amis, mélange. D'accord, la même différence tango parce que le rangeau par colibo, tu fois des tenus, tu vas pas mouchoir, non, c'est non, il pas habillé pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni, hein. Moi na mama, kobukanate. Soko lingi olata, kitoko, pe baye bayo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Hey, poto kiti na Kinshasa. Pour mon abisso, ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Bissou TV, oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.